Beauté, madame la journaliste. Voilà, comme vous voyez, ici au total Isanga, Amodek est mon quoi, Asbel, Oyo Tozo, Tomola, valeur morale et culturelle, tout bani na commune Makala, parce que si j'ai fait ça à Makala, les gens tout ça les mobilisation pour nous coller l'élo, tout se finit avec la vision, il y a gouverneur na biso Jansin Ngobila, les gens le baki kin bopeto. Alors Amodek paye à sa derrière quand la même vision ana, il y a un monde tout ça la promotion, il y a salon, tout ça là chaque samedi, il y a un l'élo, tout le monde qui s'agit tellement spécial. De moni mobilisation et ça il m'a cassé bon. Kin bopeto dans bino préféré ça la kaka salon chaque samedi à part samedi les actions un jour nous sortons ça la salon. Non samedi est un salon spécial. Alors chaque jour on dans ça la salon on a dans sa propre coin dans la parcelle na yé libanda le pangu ozo bongisa. Alors le samedi ne to bimaka pas na balabala dans la rue. To pona kabasit neti lelo to bandi de ibene ti na kisangila. Donc tous les membres Amodek au tiki no pangu na yo c'est que c'est la salon na mukolo na mukolo au bibisko na rue de ibene ti kisangila au sala salon wana ya kafu kafu. Chaque jour bolé kakabomo na question réellement ba sala ka salon na ba force na pangu na bango. En tout cas to veya kasir ça. Les membres de Amodek baza inculqué dans la culture wana ya ko sala ka salon presque chaque jour dans le pangu na ye ibana le pangu na ye za la propre. Les samedi nde to sangani biso nyonso to luki coin moko na kati ya commune biso teke ko sala salon. Ndi bozo sala bourgmestre ya Makala za convaincu tapesi bino accès ya ko sala eloko. Voilà. Biso Amodek jusque là non to kutona bourgmestre te. Toujours qui annonce ya gouverneur na biso Jansin Ngobila apesa ke ba bourgmestre na biso. Alors bourgmestre betanga lobi toyoki. Toujours sala par rapport ya vision ya gouverneur. Parce que gouverneur ndeye ndezo konza bourgmestre. Donc tu ebi ke ne to sala ba action na biso e komona na pe ko yokana bourgmestre ko mona yango gouverneur pas ko mona yango fait des fins to koyeba ka nde to kutana parce que na biso moko to ko kate parce que ça asbele to so ka soutien écouter pas na bango. Ebi ke fait des fins nde to sala boye misana biso ko mona na ke ganga yango moko ba ko ya oloka biso. OK. Sikoyo idée na bino ezali ntambo sala ba makambo idée totale na bino ezali. Voilà, idée na biso ezali boye. Commune na biso ya Makala et kenda déjà na image ya mabe ne ba yebi yango ke Makala ya des kuluna ya des bandits za bato ba rezona ka bien te. Alors biso Amodek to ye wana premièrement pour na ko longola ba idée wana na mitu ya bato ke Makala ezaka na cacher moko mabeto na Makala za bato ba rezona ka. Yango moni Amodek eza wana pour na ko laksa face au monde que il y a des notables de la Makala, il y a des gens qui pensent qui raisonnent très bien na kata Makala. Et ceux qui wana te na kata Amodek makambu ya ko ça les a tellement ébélé tout ça ko éveiller ba conscience ya bato. Tous en bas action belé au dossier la carte kosunga ba veve ba fille mère na kata Amodek tout ça la kayango. Donc yango des idées générales c'est donc promouvoir ko éveiller ba morale ya ba jeune ya Makala. Message ni ozo lancer na ba konto bozolanda au bourgmestre ya bino Makala pe gouverneur na biso ya ville Kinshasa. Voilà et na ko banda pa ya gouverneur na biso oyo na lingi na se planer mingi parce que biso tout ça ba natif ya Makala. En tout cas, eloko c'est Jantini, on va bien Yambaka, adossa la pona biso. En tout cas, na c'est Blamakasi. Dans le cas de salutation, aïbake Amodek et ça derrière lui. Bien que non to kuta ina yete, non to moni yete, mais que tôt ou tard, tout le monde en est kaka. Ici Zali, papa, monsieur le gouverneur, yabake Amodek et ça derrière yo, bah on yo en 100%. Nabi que fait des fins au kita Makala yo moko, au kuta. Amodek. Comment expliquer que Amodek est Amodek est une association. Amodek est une action de moraliste pour le développement communautaire. La signification est Amodek est moi.
êtes convaincu que ça va. Oui, pourquoi pas, nous avons convaincu que ça va na kati ya Modek pour na koyeba kobonisa oyo ezali communauté na biso na kati ya makala pe non seulement ekoyeba kosuka na kati ya makala toza pe na makanisité pe souci toyeba kompanza yango na kati ya Kinshasa mobimba pe Kongo mobimba mais na minute oyo momatanement toza nanu na kati ya makala po siège nango eza na kati ya makala. Mobiliser déjà ba jeune to bozaka kadi boza mokili to bozo mobiliser ba jeune chaque jour ba pour rejoindre votre. Oui, merci maman. Chaque jour tozo mobiliser ba jeune souci na biso eza ke a Modek ezala pona vraiment makala mobimba pe pona Kongo mobimba mais momatanement toza nanu na moi quantité oyo moni malheureusement pe bande comme sous déjà ba Michael qui est le coutane na bango te mais tozo mobiliser chaque jour bande ko nyonso tout na kati ya makala pour que ba na kosadérer na kati ya Modek. OK, merci. Ah, merci beaucoup to sepe mingi na ndenge to moni caméra na bino na profiter pe na occasion ponga za membre simple ya ONG a Modek neto ne ba konjalisa watu koloba biso vision na biso zaka to mona mokile za la bopeto ezala kitoko na yango to senga ka soutien na bino ba kondi botala kaka biso to wana ba matériel moko bo bino bozo mona donc eza pena na ba propre moyen na biso na ba cotisation to salaka soki bo revenir biso en aide en tout cas to sepla makasi on a tout ça rapport à lutter contre la saleté dans la nina biso nous venons de ça le bagi déjà kin bopeto c'est peut ni commune na biso et la propre on to ça la boue il on a bande kunanga Modek na ba j'aime soit quartier tout ça c'est on te bandi non ah les na côté na biso samedi prochain to pousse en sous biso kuna samedi kuna to question na direction sous to link makala et la propre parmi ba commune on va contravenir dans la propre tout makala et la parmi ba commune wana initiative côté na makala ça va vraiment to kende bien papa makala ya munene to sala ngo potala kaka lobi kuna ba otila biso prince et bendeli biso déjà développement da na makala yango moni pe to za na posa ba soutenir biso na association na biso ya Modek pro to za ba jeune moko to linga makala mingi par rapport ya batu mususu pro eza commune mo to botami na makala to koli na makala to bali na makala to pe na posa progrès ya commune ya biso po esala biso pe bien lobi kuna ba na biso ba oya bazala pe batu oyo ya bakosala makambo minene na makala nyeka bulo na biso elenge sa ba soutenir biso pena makasi to na posa pena ya nzela na biso wana esala makitoko ndeti batu mususu gouverneur na biso pe to soutenir ye ka ba po ebele nzamba sunga ye basela biso ka musala biso to na posa ka makala progrès kaka na makala ndenge to mona bangiringi ndenge to mona bakave wana to pe na posa commune biso makala pe ezwa développement bon to soutenir makasi premièrement na Modek na initiative au bazui ya kobongisa commune na biso précisément na espace autozali et ngala oloba eza ba geste moko esukaka te pour la première et je crois que et continuer ensemble et soutien na biso za vraiment makasi mingi na gouvernement va soutenir biso parce que makala les moko ya ba commune ezapé ko se retrouver na centre ville ya Kinshasa ils ont mérité pe ezoma propriété na ngo na ndenge o esengeli message no toko ko misela bourgmestre la biso ezake a soutenir musala o salon to sala pona biso Modek dala ba jeune a Modek ba na posa o sala musala mais alors ba outillage eza vomate ceux qui attendent la bolingo ya commune na ye parce que yende bourgmestre makala ceux là bolingo wana a lukela biso quelques outillage pour que ba jeune ba oyo ole ke ba que no sa ba désordre ba ko ba kuluna mais a Modek a sepe que a sensibiliser ba jeune nous à makala de façon que tout dans bon moko to sima na maboko de façon que tout dans bolingo après que tout bongisa makala na biso et que ne liboso pe makala pe et yo kala pe loko ba komi mususu et yo kala ça fait du bien on appelle la kaya ya Salomo to bongisa commune na makala. Si vous lancez message n'est pas beaucoup mais c'est la déclarer que mon aka beaucoup mais c'est Zara banda kuma mais c'est ce message ni aux autres mais c'est important aussi. En tout cas message non peut la bourgmestre bandanga na bote na makala wa bourgmestre wa ngako yebi ete ngambo kuto akoma na yekutu te ya na osenga na bourgmestre aya rapela ngambo yo atala rapel ba action o bisoto osala awawa po esenga pe ba pau ba machete ba coupe et so ngote yango na osenga na bourgmestre biso makala
akipaka ngambo ya makala ante akipa pe na makala de awa parce que biso tona besoin ya to mona kaye pe asungaka biso pe parce que différence ni eza entre makala na makala na bino vous eza trop spécial que awa toni o eza ka côté na yebi te yem ta mona ka ke kuna mbe ya bien awa ya bien te ngwa kuta ko maka te. Merci. Vote maman journaliste. Bien porte maman là. Secrétaire moko ya Vraiment, merci par rapport il y a un modèle Asbel, pour toujours défendre la valeur culturelle, mais aussi le développement. Vous savez, commune Abissou Makala, tant qu'il est natif, ils sont la commune depuis 1968. Mais si nous faisons des calculs, ça fait déjà plus de 52 ans. Or, dans ces 52 ans, Makala est bénéficié rien de la gestion. Il y a plusieurs gouvernements au Gérard, Namboka Nabissou. En effet, nous avons compris qu'il faudrait que Bissou la population, tout à côté, pour défendre par intérêt la Bissou la population Yamakala. Parce que tu as vivre dans la carte d'injustice. C'est ainsi que, comme on a cette fois-ci, à travers le projet gouverneur de la ville, ils allaient à Kinibopeto, on a fait action à Ebayi Kobanda, il y a route et l'Ingessa. Et précisément, moi, cet éveil, il y a côté élément, il y a soutenir vision à il y a ça, salon spéciaux pour m'appeler développement et la moussapé conscience à la population que le développement et Makala, ils ont interpellé Moutounyoso. Sikoyo, le projet Zani, beaucoup mobilisé, les jeunes n'y sont beaucoup de longs, tout vous attaquez à beaucoup qui viennent. Non, n'est-ce pas au départ. Développement, il y a Congo, ils ont interpellé Moutounyoso. Ils ont richité de développer Congo, ils ont intellectualité. Tout Congolais a une obligation, c'est d'ailleurs même c'est l'impératif. Nous devons tous chercher à quoi faire pour le développement et il y a un Mboka-Nabiso. Il y a un Bisso qui appelle la jeune union surtout. Et même c'est là où le loba bengi bango communément de Kuluna. Kuluna za musala malamte. Ce que nous devons faire, c'est la cosérénie, to penser la vertu, la valeur où les alliés modèle et que son commune Nabiso va avancer. Il y a un autre appel na tous les jeunes ya commune Makala, la population union sur Makala, to ya ba soutenir vision oyoyo et le développement na commune Nabiso. Mais il faut vous lancer appel par vous, parce que bino moko de vous-même vous conseillez l'autre. Les autres ont matériel, les autres ont vous remettez la bino tout ce qui est là. Voilà, les moyens sont insuffisants parce que les travaux à faire sont vraiment ébélés. Il y a un autre qui soutien à part il y a gouverneur Nabiso, na bourgmestre Nabiso Yamakala. Parce que na yebi un urgent à déjà rapport na peuple naye. Alors bourgmestre Nabiso peut na part naye à l'ukapé de pas côté parce que a outa kingiringiri. Ngiringiri après aye awawa. To le kin a environ 13 bourgmestres na Makala. Donc il y a Azali 14e bourgmestre. Mais si nous faisons le bilan, tout le monde a que non, Makala les autres bénéficient rien malgré 13 bourgmestres balika na Makala. Et tous espérer naye na 5 ans naye oyazu ya mandat à kokakosa de bonnes choses. À ça l'approche na population à comprendre les difficultés de la population. Ne parler et que ça naye succès na reine naye avec bourgmestre. Mais notre gouverneur tous en a pour ça vraiment naye. À modèle que tous allés là pour le développement. Et comme vision naye zali à kin et à la bopeto. Tous lingi soutien naye et il y a vraiment et son abisso. Voilà un peu même outil tous là. À travers nos propres moyens, au Eza et Malonga vraiment to meko ce moment outillage pour te débrouiller pour le développement. Or ceux qui appuient naye et que son abisso makas. Merci Balandi Nabiso Balanda Kibiso na vérité justice na politique to uti kolanda ONG Nabiso na kombo ya Amodek. Mais explication ba pesi biso en tout cas bourgmestre na gouverneur à ville ya Kinshasa bota la ba action ya bana makala nde bazosala ba boyi na bango kuluna baza besoin ya sika na bango bazali na commune na bango bazala très bien bazala très à l'aise bo tinde la bango ba matériel bourgmestre kitaka na terrain kusuka ka côté mon côté ba réclamer 13 bourgmestres passés bamoni loko moko malonge salami na commune na bango alors bakonzamboka bota la commune na makala bandenge na bango bazosalela na mukina bango bazozwa bazoluka babongisa commune na bango baza besoin ya soutien na bino bo soutenir bango.